Voilà. Bonjour la famille. Coucou la famille. Bah, bonjour, bah, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre Maman la danoise. Bambote ebele bisika bizubino. Boboto bondeko na kati ya mabota na bino bandeko na nga mo eza mo makasi mo mulunge zali. En tout cas boboto bondeko na mabota na bino pour la bandeko na biso église catholique. Shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bisui bino, toute tendance confondue. Bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà bandeko na nga vraiment respect na ba chef coutumier na biso. Voilà, bandeko na ye to solo la moi muke vraiment ezo ça la passe na kati ya communauté na biso côté théâtral eza vraiment ko chauffer banda biso ba kroni mama ba kroni fuati to kota masolo na bango to kota ba vie privée na bango bandeko nanga ekoma ko bebisela bango misala ekoma vraiment ko sala passe na lobaka ngo butu na moi eza kitoko te. Ba sujet ya kobeta eza ebele biso to finga bato ya théâtre te to kota musala na bango te mais tozo sala pe ba émission ba sujet pe ezoya nango ka ebele okope koya kosola ka moral okoya pe ka kolamusaka bato conscience makambo eza toujours ebele ya kolobela ba oyo bakolanda mais lokola bayebi ke peuple na biso elingaka ba futilité peuple na biso elingaka kofinga elingaka ba critique elingaka ko bebisa ba vie ya batu yangwana omonaka ba kroni mama wana ba kroni tata wana ba kangama esika wana ba kroni noko ba kroni tantine ba kangama wana pona ezate ke bazana amour ya sila ezate ke bazana amour ya belle vie ya dinana ya Gabriel ya qui que ce soit non. Mais bango bazana mo ezake ba chaîne na bango etalama bango na suka sanza bazwa ya bango mbongo na YouTube bazwa ya bango ba cadeau ba fleur ba lion na nini na TikTok bazana souci ya sila te yangwana bandeko nanga bozomo na makambo nyonso ezoleka nazongela kabino tangu nyonso bandeko na lobaka musala ezali tata Moussa les Ali, maman. Même la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. Yoka Bible ndenge lobi na biso. Siko yo mutu oyo ye, na muaso ya muninga, na bilanga ya muninga, oye kolo na biloko ya mabe. Oye ko bebi sa musala na ye, pona ya liate. Oye bindenge nzamba ko frappe yo. Yo lelo zane sengo. Ozolia mbongo ya YouTube, osali permis, okomi na mutuka, ozotambola kaka mutuka wana, mukolo musu ko baluka yaya, okozala pe na bana na yo, na mobali na yo bobaluki tono bokufi. Botika motema ya mabende ngyo na kati ya communauté. Ya kobebisaka misala baninga, eza kitoko te. Muto azo sala te soka yepe pa na bando ko sengo bambongo e koma azo senga metanga koti na théâtre e na kei lokola pa ya mama étoile bande kunanga bato baza ba juge bato ba vandi saka ba analyse bato penda baza na conscience jusque là na mona bazano ebelete lokola na muto lokola ba mama Congo boye na pese mbote a passant boyana nkoloba eloko nini ya mabe étoile asali nzokande eloko étoile asali yango eloko biso nyonso to bandaki kozela ekoma na théâtre mais tala ndenge bomemi yango jusqu'à ce que lokola sila mayele ezalaka ye mingi te na mutu bolimbisi na oyebisa bino babakuka bokokoma oyo bokokoma mais sila za mayele te. Karine Mokonzi aleki sila na mayele. Aleki na mayele musika. Même nani fali pour passer ba warrior aleki mayele. Sila bisala za lokola wera son. Na banjoyi na ya bande ko benga bango. Wera leo muziki na ye beba. Ekita ba yoka ka ba fante.
Karine Mokonza yo kaka ba chinois na ye wana te. So boye barate. Yenda a imposa ka bango. Ke boko zala boye pa mami na bino. Boko kende boye. Boko sala boye. Ata bazolo ba mami finga ye ako. Soki yalo bia ko finga mutu ala ta ko finga mutu wana te. Ngai moko j'ai passé par là a publier ba photo banananga. Akuta na bana beauté extraordinaire. Yeboka bandolu la bango. Abadi ko comparer bango na Rieta. Oh pe azaka lokola Rieta. Surtout moi nangai ya ba 5e boy. Azaka lokwa ba Rieta. Na mato yuana ndenge na sika bango. So na tel mato ya Rieta buna tel ya moi nanga la badi ko sika. Alobi na komona na zomo la place na finga bano yote. Mais ba chinois ba okoma finga ye. Finga mamala dano zalekisi. Azokoka ko finga banate. Et puis a finga nga parce que ayebi penga ta monanga nante. Mais jour a ko monanga a comprendre te écran nanga boy et y a pas match. Bandeko. Mais ok, il peut par exemple et pas y a Fali. Alingi ba warrior na eme ezata zo yo kaka bango ke ba o ba warrior ba lobi yango Fali a osala te a osala la pe makabo to lingi edi ba diata te boye na boye at botika na place a longola ete combien ba warrior ba telemelaka edi ba diata mais a longola ete même faire gola na ba golwa na e le ki detanga kufi ba zo yabo azui micro a pesi bango mot d'ordre ba yo kiye. Mais si la bisalu yo, oko kaka kopesa mot d'ordre na ba bakukte. Yamwana bo kanga maka wana, boko avansa kate. O bolo baka biso ba baku to telemika na poste tozo zela. Soki Jésus Christ bien bozo zela nini prophétie na bino kokisama. Bato ebele bakufa baza ba bakufa prophétie kokisama ke bakanga maka wana non. Ouais, ils ont makambo kala l'Ancien Testament. Avec Jésus-Christ, Abakouk n'existe plus. Et il faut persévérer. Ata ba pesio prophétie que maman la dans ce monde ozo musala. Ya son apostolé te. Ya son abeti ba porte te. Na ozwa tanga yango te. Ata la bani ko sambela Bakuk na ozwa ngote. Yango bino botika linde ngwana. Boza ba évoluer te. Et puis eza bino Bakuk. Bozaka mitema mabe ba sorcier ba kena na bakoko. Po eza normalité. Comment boko ko baby sa musala ya sila? Sila oko sila lokola mungwa kanga data lelo like partager toza awa. Boko yokaka lokola makamba sila te ako tendre apogé mbangu pa adjindi. Yoka ntito banda kotala ba théâtre belé. Ba théâtre ba sans souci to uti na ba théâtre oyo ba mama bomengo lelo ta ba sali ndenge nini ba vieux ezalaka te même ba chaîne na YouTube ya minene ezalaki lelo so botali bango pe ba vieux malamu ezate la vie soko tambusi ngo malamu te ya boko chite nzamba ko punish bino ako punir bino mama wana obozo finga wana mama étoile. C'est une dame oyo asa azali mutu à cause de la hypocrite, à cause de l'impoli, à cause de la ye mutu kutu baso benga baso ba hypocrite. Madame ngana préféré mutaza hypocrite. Kena zo mutaza impoli. Bamsu ba kana baso finga batu. Maintenant na mona mama étoile eta bandi ko finga. Aza hypocrite. Oui. Na préféré mutaza la hypocrite. Biloko nyoso be bimisaka te, biloko mso mi bomba mina yo. Maman na incarna ka rôle, surtout ba rôle ya mitema mabe, ya bamawa, ya bakolela, ayebi ko incarner yango. Aza maman moko boko iko tika yeka ateke bobua ki yeka na famille bota ou bien bobua ki yeka soki wapi. Aza maman moko to kombo na ye na ba vie na ba ngako tunatala ba théâtre te. Même ikolo place na vandi ezanda ko ba théâtre batu batala ba théâtre ngape na komo bwa kamboka mwa ba misu mais ngala zamu to bana tala ba théâtre te. Oko akosala pa dina na ako sala pa ya belle vie akei pe pa ya sila bandeko. Mais tala ndenge bo bandi ko finga ye.
na likambo eza na tina te même alekaki na télévision aye koloba ke non ngai belle vie akangaka biso te boye na boye mabe alobaki eza wapi na yo pe Vincent Twilige Vincent na regretté yo muto passé sur les bancs de l'école oketi na université olinga osala soki médecine soki droit mais comment tu peux raisonner comme ça comment tu peux pas gérer na yebi ke olinga ka belle vite mais eza je passe jusqu'à ces points makambo yo ko sala l'émission oyo yo lobby na makambo étoile la lobaki na zongo la différence te ndeko nga mobile mais olinga ka ko luka ka problème bande ko ta musu bolo bala danoise makambo ngo ezalaki nini problème ngo ezalaki nini ngai na banda na moi conseil to ke na développement bande ko ndeko mwasi oyo asaka théâtre musala eza papa eza mama alobaka ngo butu na moi azana musala mususu te atekaka te asaka eloko mususu te musane ka théâtre azalaka na bilamba na scène ba costume na ye babengaka ye partout bakobenga ye akokende soki Jérémy merci Jérémy na ngai merci na sepeli pona ba sketch na yo wana na linga kango makasi tangu na moni oche DiCaprio ezalaka te aleka koti sela biso ye penza bimi sela ba rôle bien na sepela ki makasi komo na DiCaprio zongi sela ye biso na scène muto abwakela ye libabe zongela ye moko esika zali mama ngwa yebi ba mama mitema mabe bandeko ndeko mwasi oyo na ola kisabino sikoyo na kombo ya mama étoile ko banga te kombo na yo eza étoile kombo elandaka okongenga okozala toujours bien ba oyo pe basoka pasi bako benga yo ba oyo pe bako kapasi bako benga pe yo bande kunanga bako benga yo okongenga komo na étoile ko banga te lela na musala ndengo eza musala lelaka yoka mame na oyo ba osala yo ba bimisi yo bango ba okatsa bakitisi yo te tableau ono linga osala samedi MC zaki 50 €, MC eze loti mais ba oyo bako yoka ta mungongo nanga bako sepela na mama étoile ba obengo bako tindelo pe batino pe ba 100 ba 50 ba 200 ekoleka okolia na publicité bango ba osalela yo bato mitema malamu bako benga yo et puis bako sala pe chaîne na yo yaya bosala pe ba chaîne na bino elo ni bolandela ka bango elo ni basalaka ya extra o bino boko sala te bosala ba chaîne na bino yaya saka ba gag na yo ya mike ya nini tokotala pi okolia mbongo ya YouTube koleka oke kosala akuna bato ba mitema mabe bande ko mama étoile yeyo mama étoile yeyo oboye biete mama étoile yeyo mama na biso étoile mama étoile a travaillé mingi et pas ya belle vie mais azali na contrat te ke ndenge basinya ba contrat bazara na contrat te tu es libre ya ko travailler place olingi mais oza na place na yo oyebi ke kuna nde motema na ngezalaka kuna nde bapesa nga ba tableau belé kuna nde batiaka nga vraiment souvent na ba chaîne ce qui bazala na nini mama étoile azanga raté ezali et pas ya belle vie mais elobi te que mama étoile a joué te et pas Jérémy a joué te et pas Yasila a joué te non akoki ko jouer partout oyo ya lingi mama étoile belle vie apekisa bango te mais batu mususu baboya kana bango ba problème alobi na ok nanga na baba kukte ba fingaka ba memaka makambu minene na tikalika pa belle vie soka pesinga te na vai nanga kawana ou bien na kete kananga ba msupe ba teka na bango ba msupe ba sala makambu na bango mususu bandi konanga avant di boye Vincent lobi yango très bien
que eza yete mutu abengaki nani Sila alobi bien que to bengaka te bango nde babengaka biso basila bakoma lokwa ba patron même belle vie abengaka te malgré azalaka souvent kuna bango nde babengaka ye que toza na tournage telle date boye yo kosala ba tableau boye histoire na yo kozala boye oko changer bilamba boye akangi valise na ye wana set akesa tournage na ye bande ko boa mitema mabe surtout ba youtuber na ba youtubers a poto boza mitema malamu botika bakambo osala bino bosalaka bozana bobimanga na tongo boke osali soki na wapi osali boye osali aide soignante osalaka boye biloko to yaka ezaka ba obikaka koleksa temps mais bango eza métier na bango pona nini bandeko sopesa ngana pasi na motema ya kolelisa mama étoile boye na Vincent ya ko simbisa ye soko ngako simbisa ye touche soki pe loko ni tozo comprendre te parce que makambu yo ye ko loba et nazo mona ngata sens te eza nango kaka donc kopelisa ka moto place moto pesa na moto parce que tout ce que Vincent dit tout ce que pe mama étoile la lobaki ngana landa ki ye avant di Vincent bengiye kuna na Sila bisalo bakomi soki na deux chaînes Vincent bengiye aza mutu alobi na ye yaka oya ko travailler et pas ya Sila za na besoin na yo alobi jour boy alobi le mardi na samedi ye pas zongsi no audio abi ngabe na solo li Sila pa contacter so pe na ndenge na ye ayebisi ngai lundi na samedi eza makambango eza ndenge ni ya lobi samedi eza makambo susu mardi pe eza so makambo susu ndeko mwasi asepeli na ye atali pe na calendrier na ye azalaki na eloko te atali na principal kuna pe azalaki na jour wana azali na ba jour te abi na bakisi mwa 50 € na sac bapesi eza na adresse boye bateni boye ye wana pe akia sali bandeko eleki très bien nani pe soki ye pe Sila pe asepeli bandeko nanga sikoyo kaka na bato oyo bazalaka wana basongi oyo bazaka bakaka bato ya théâtre place bazo tourner baza na bato na bango na poto baza na bandani na bango botala nani mama étoile ayepa Sila aboyi akimi belle vie allo avant de boy bandi to sepeli ningo longo pa belle vie makolo poussière imbécile wana ba bandi ko finga belle vie bala moko be monsieur bandi wana kutu film to moni nanu te bandi ko ngai to moni nanu film te ba bandi ko finga belle vie be monsieur Mathieu Kiti et ça lui est passé na belle vie ce qui pa yeba ki te bandi ko moi ma ezaka bien. So qui peut belle vie aye baki. So peut belle vie aye baki te. Belle vie kuna zuka choc. Mama étoile la fingi yo. Mama étoile la longwe na ye. Baba ni kokose la mama étoile makambo. Ata bino moko. Place ya viva ke ezali pa ya belle vie. Mama nani ya bengela msuka ka lelo akoya ko bengela mso après une année. Et puis balibino tolingi peto mona kane to moni pe étoile kuna pas Sila. Et ça la biso pe bien. S'il n'a pas moni que ba jeune fille mike baye alinga song sa moi ba figure oyo ba senga ki ya batwa kala o bat ba sepela na bango mama étoile la kotika la mama étoile mutu moko ko ya ko remplacer mama étoile la Rosalata mutu moko te a remplacer Pululu na rôle na ye ata boye ko imiter c'est pas Pululu donc mutu moko te a remplacer Mindondo ti lelo to mona te mutu moko sala ka rôle na Mindondo bande konanga sikoyo bozuiye mama bato asali musala kitoko bo futi ye étoile il fallait zwa pe na mbongo samedi il fallait pendo zwa yango ta musila lobi zwa na yo de mbongo samedi fallait zwa ngo de bango moko baboya ki baboyo so kende kuna ngako li yango penza
koboya kate soko ke musala balobi mbongo ya samedi yango mandeko nanga zwa okoye ko risque pe le samedi okeboye chef aza sous na mbongo te akufeli soki mama na ye soki tata na ye soki koko na ye mbongo ekei baboya ka mbongo te étoile osala ke erreur ya oboya mbongo na samedi bandeko bandi kofinga eloko mabeka ke étoile asali tamsu il fallait aller kate et pas ya Saratolo parce que Saratolo finga ka Abakouk il fallait luka mutu mususu il fallait les calams et pas demain ou bien il fallait les kasoki et pas ya nani du fait kaka leka kikuna Sara patikali koloba ku abane ku koloba te avant ki kaka nieboy azalaki au milieu du village mais du fait kaka fingaka ale boss tout belle vie kaka mutu atinji ye kuta zolo ba belle vie azaleki si la bisala zo leki na ye mama batu étoile comme tchaka no ba leki basila wana te bakosa ba âge basila toyeba bango kala talaka mutu abima na madilu chilo la kokisaka 50 te luvunu baja lokuta kala biso so tola ta ba uniforme to so toyebi basila ba osala ba ne biso to sto leki ba 50 ya za kana 50 te lokuta ya boye likambune bino mo boyebi bana SS bakola a terre bakanga manjoto bo mone bon mukuli bandeko bo bandiko finga mama bato bino bolingi musala ya sila et avancé te problème était si le loko yo ozana autorité te ozana personnalité te na ba fan na yo musala na yo ekobeba balandaka ba fan te joueur moko te azo jouer na terrain ayoka makelele pesa bale na seti te ye muta na terrain soka ko pesa na 5 akopia na 5 soka bandi ko yoka pesa na seti a jouer sous bien te tu vois ozo zanga autonomie nga fan moko te ko yebisanga ke mama la danoise boye chemise olati il fallait la tangwana te kiti oyo vandi eza kiti te na weso ke eza kiti je ne suis pas chez moi naza mupaya kiti nyoso tu na kokuta na ndako na ko vandela place nyoso na kosala émission na kosala yoko yoka mungongo nanga ne quoi pas na okeluka place moko soki ezongenga parce que ba fan nanga ba lobby non oliko yoka ngate na émission wana à la baille oya na émission oyo omona o sepeli na environnement bande ko eza normalité eza normalité mama étoile bo akei ko ay bo bengi ye et sopinde kasi binoti so bino boyeba ke aza mutu asila et pardon aza mutu a belle vie fallait bo benga ka bato basala ka pas belle vie et pas ba belle vie ta so ko bo benga mama étoile poani et sopinde bino boyo kande soni bino ba cook bino ba Vincent boyo kande soni et sopinde bino bomoni ke kuna ba aosala succès bomoni ke kuna ba film nezo pesa bien batu bazo komala ba commentaire maman zo jouer kitoko nde yango bino pe boyoka iposa bozwaye baze bele kuna poni bozwa ki bangote allez lokola bazangi na bango ba matière ko sala bomoni ko kosele makambu ata sudoli belle vie félicitations ndengo longwe pa ya belle vie ayi ko sabino na longwe na ngai te mabe pa lobi tete kuna eza lokola base na nga kuna ba pesa nga ba tableau belé na sala kande kuna mais na sala ngai libre ko sala partout soki na tali horaire na nga soki pesa la ki ke samedi wana obino bo benga ki yebo chama toyi na bino azaki na tableau nga sa pa belle vie alinga yate alinga sala pa ya belle vie c'est comme ça là où ayebi ki na ko travailler plus ako yane pe suepa na bino te bokanisa te ke mama wana kolia te akomela te po na nde mutu apesaka vie na kati ya bato ya théâtre eza sila lokuta na yo pe Gabriel nzoto se beba okokanga munoko te aza hypocrite nga yebisa ngai ke akoki kosala partout mais oui
Bon, on a dit qu'on ça. On a dit que bien on se besoin pour attaquer moi si wana. Ba réponse on se besoin pesa. Il y a pesa qui on a 30 minutes. Et puis kaka bozo répéter ma lobanae. Alors que on s'en partout. Attends les lots s'occuper belle vie le bien qu'on soit souté. Bilo bokantia okufa pétain. Akosala kaka. Comme on a étoile. OK? Comme on a lumière. Étoile les aka lumière. Boya okundangote. Ata bochon na sabese kopela. Musala papa, musala mama. Yo mutozo baby saka ba vie ya batu na misala yaya. Oko souffrir nzamba kotala yo. Boko tala pe boyeba na basi musuba baby saka ba vie ya ba star. Aza likolo katana likolo boate likolo tengu handicapé. Mais soka vandi na sima caméra abandi ko finga batu. Boko comprendre te. Ba musu baza mi kuse lokwa batono mai, lokwa tono ba katiango gamati. Soyez pas moni ebo ozo comprendre te. Batu moko baza compliqué. Ba musu ba lokola basi, musu ba lokwa mibali, bazo ba te soka za mona mwasi so mona mbali, bozo yebate. Mais bango wana, mais bato baza na 5 sens. Jamais bakoya osala makambo osala. Tolinga kuto sepela. Do bino bolinga ka réconciliation ya sila na belle vité. Ceux qui basali réconciliation, ba chaîne na bino kotala masute. Sila balela kayo. Balinga kayo te. Balela kana sima na yo. Siko ole batu batala chaîne na yo sila, ba komela ba kotala ba polémique na bango. Yango na moni ba musicien lokwa ba fali balinga biloko na sute. Nani ba lobby ngo ba goloa. Non. On n'est plus là pour insulter. Oh, non. Batu balingaka kofi. Non. Ba comprendre. Bande ko bo comprendre bino bato boza en tête. Bo comprendre que ba kabola ka bino pona bango batalama. Pona bango balia na ba chaîne da bango. Ba sala ka bino bongo te pona bo mata. Soki bongo mbele chaîne ya libota se kangama to tikala kana esila. Mais les bottes tapé kangama te et ça la kaba théâtre nango kitoko et ça kaba théâtre nango donc et kangama nango pété ba finga makolo poussière makolo boy ba finga siko bino bolinga ba finga belle makolo poussière tango ba obinga de kona no santai mabe makolo soso bo sepelate ba mitema mabe bato bozwa ko bebisa communauté bande ko boyoka moi muke po bino bolinga moi audio boyoka makambo Vincent lobi na éviter so boyoka mon kutu bien boyoka mwana mwasi batu ye mato kitoko etelema yeyo avandi na ye Vincent bengi ye aki retourner et comme samedi Vincent komeli na regretter ndengo leki na chaîne wana ya tola en tout cas ko ya lisute to longoli ba tableau na yo tala bassesse batu bozo ya poto bo se développer te. Yo kanisa na poto bo akofunda binoti. Na poto kofunda bino. Bo sakani na tana bo pesi contrat verbal. Bo so anilango bongo akopoko futa ye mbongo na ya ba tableau wana ngaka sala samedi. Parce que yé moko te muta longwe bino mutu bolongo lié. Bo sakana boza na pays moko sous-développé, salité, désordre, makamnyo seza tina moko te. C'est pour cela bosa babilo kwa bongo. Mais si vous étiez ici en Europe, makamo bongo bosa la mote, yango na bisa so mboka na bisa développer les loté. Na buzoba o bozoa ko sala, mutu na mtaolu kalibumu na e, mutu na mtaolu nga chaîne na e mata, mutu na mtaolu alingike ba mona ngai, mutu na mutu. Mais bo bebisa misala ba belle vie, bo bebisa misala ba sila. Sila yo soki olande exemple ya Karine Mokonzi te. Olande exemple ya ba warrior te, chef ba warrior. Olande exemple ya Gaulois, ya nani te. Ya ba Gaulois te. Oko kone na shit. Oko kene na shit. Neti ngabo na kochelo ta view moko te sila. Na kota la ta chaîne non te na chelo view parce que oza autoritaire te. Comment ba youtubers ba tu pambala ba youtubers wala ba se ba chaîne na bango. Ba ya ko commander aussi la taille moko. Est-ce que ça mon normal? Il fallait que tu que toi la jouer. On ningi se sou mukili. Et ningana malgré bozo loba. Et toi il fallait jouer. Mais t'as la ningo lobi ne toi la jouer te. Et sopio.
et sopi yo bébé si musala donc musala mombokino sala wana mbongo futi yeke 0 ba de la film wana 0 ba luka mutu musa incarné yaya aokokanaka d'étoile te lokuta ata mutu anga ya sali rôle ngo ezalaka étoile te landaka pe Vincent lokwa bino nyonso tout boza bana mama Olivier malamu na bino mais un jour na yo Vincent na bino nyonso vous allez succomber. Vincent ton cousin ou à Koufa hein? Ton cousin ce qui est ton oncle a décédé donc toi tu ne sais pas que la mort existe Vincent. Tu ne sais pas toi qui toi otika la libanga même au sobi bandaku même au sali quoi tu vas un jour mourir hein? Ah continuez comme ça. Ah, il y a que dénigrer battu. Qui ton côté, hein? Bande roboyo ka Vincent, suko bomo na makamnini, ma beni nanya sala, bango mou babenga ki sopi bino. Bino kutu de sopi bino bobenga ki. Ya, tikali ko benga yote Vincent, tikali ko komela yote, yo mouto contacte ye. Suko ma beni eza, oh, azo kende ko loba kuna ke Vincent mouta benga ki ngai. Ne so comprendre, Vincent, je te comprends pas. Je te comprends pas. Non, il n'y a pas comprendre, mais non comprendre aussi. Donc, il y a comment nous moi la bitinda. Osa no moi la bitinda si là. Bon, comme moi, audio, au canation, on a recopié un coup de caca na TikTok. Il y a HM. Boyoka. Bonsoir ma soeur. C'est Vincent. Et ça, juste pour le programme, il y a tournage, il y a mardi, dans le compte, il y a Sila Bissal. Je pense qu'il y a bon talent. Il faut la mona. Voilà, puis. Ok, Étoile Kingombe, voilà. Bonsoir, papa. Aïbissima Nasala aussi. Voilà. Et puis, la monnaie audio. Tu continues à expliquer pour ne pas comprendre. Ok. Dans l'Istalobi, et ça, juste pour le programme, il y aura ma manipulation à comédie. Et ça, juste pour le programme, il y a tournage pour la mardi Oyo. Na compte, il y a Sila Bissalou. Okay. C'était à 21h16. On avait toi la zone une réponse à 21h17. Oui, bonsoir, papa. Aïebissima la salle aussi. Donc, Sila, Aïebissima la salle aussi. Ma mère, toi la réponse est maï. Boyo audio. D'accord. Alors, bien, on a samedi na lundi. Aïebissima samedi na lundi. On a évité. Il y a mardi, ils ont un sous samedi na lundi. On sous bien des. Si la paye mon contact Ok. Donc, tant que sur le WhatsApp, dans Albi, si la édition est, tout le monde est lundi na samedi. Na samedi. et sopi bino. Il y aura réponse là-bas. Si la et sopi yo. Dans mardi, dans samedi, pour retourner le roi déchet. Samedi, à mardi, pour les gens sous, il y a samedi, présent. Pour la radio, il sait qu'il y a libre mardi, na samedi. Et puis, chose qu'on doit sur mardi, pour retourner bien à l'école, that's in l'adresse. Continue l'adresse plutôt lobby. Ok. Luka. Ah, d'accord. On a quelqu'un pour chouchou. Mardi, puis la fête du jour. D'accord, Nazari. Merci beaucoup. Merci. La réponse n'est Alobi. C'est-à-dire, pas toi l'année audio, ma étoile, na benyo de la part ya Sila Bissal, vous pouvez retourner et pas naïe, mardi. Ma étoile, vous avez une réponse, Vincent, mais il y a une signe lundi na samedi, nga habité. Samedi, il y a un tournage moussoussou, mardi, il y a un tournage moussoussou, mais ça va y a moutou encore. D'ailleurs, vous avez payé, naïe. Ma étoile a répondu, et puis tu peux ça, d'ailleurs, vous rappelez, la PC nombre de tenus, ou chacun tient la magnoso, pour tout le monde. Chacun peut y à la tienne non pas tenir na ba air to kuta na magamutu donc ma mère toi le tient le moyen na ndaku na ye asambeli nzambe na ye oya pesa ba tindi la ba ko ba tournage à 18 transport ayaki azoya la tournage ya Sila Bissal et non tournage ya Vincent mutabengi ye Vincent de la part ya Sila Bissal même place à tourner pas Belville dans bien na Sylvie Vincent mwana musala ya Sila Bissalu. Vincent mwana bitinda ya Sila Bissalu. Obengi mama ya batu oya tournaka na ye na famille Libota.
bino nde bomona ki ye azana ba capacité ya bien akoki ko ya biso pe to sepeli nazo chite nanga ke e musala fo ezalaka bongo tolingi komona bango tomoni papa koba boye tomoni baboye tozo mona bango esalaka biso bien tolingi to tomona kaka étoile esika moko non ezokanga pe ye visibilité na ye ezokanga pe ye musala na ye. Hey Congolais osalaki mabe to bengi ye pe aboite même ici lobi ke Vincent da benga kinga problème eza wapi Vincent yondo benga ki ye Vincent bazo embrouiller bino na ba chroni mama bazo balola bino na poto bazo embrouiller bino ngana zo comprendre bino ata mukete boye ba ke musala sila bisalo ko vancete même bato ebele bando banga e to ke na bisote talanga bapesa nga ba pièce ngai awa soki lelo belle vie angai pe ko benga mutu asila mutu na sila ko yate abana ko yana ngai te ba yo ko finga nga na public o bozo sa l'étoile mela maya pio ko yo ke na ngo mutu ma pasi te ko leka no pe lisute une semaine ezebele ba okanga ba mi no ko ba chiki na ba ko pesa sous occasion te leka ko leka te tozo soutenir yo pa osali eloko moko te ya mabe même pas 0% mabe osalite ko leka na yo pe na télévision osali pe mabe moko te parce que bato wana bakosela bato makambo te mba yo koselo makambo aleka ki alobi kuta longwe pa belle vie boyena bokosele makambo ni ko finga na belle vie il fallait ya ko loba réponse azana choix ko pone chaîne nyos o ya sepeli bolinga ka leka na ba chaîne na bino babakouk boyoki motema mabenenga leki kune pe soki ba 50,000 views botuli bozwaka ba views na bino bozwaka ba 20,000 ba 30,000 ba 40 bolia kaka bambonga masumu tozaka ba permis wana bozwi ba voiture wana bosombi bandako wana bosombi un jour ekomela bino na bambonga masumu ya mitema mabe oyo Bible azoloba ke mutu alia na mutoki na ye yo sikozwa motoki ya mutu wana o baby sa musala na ye o baby sa réputation na ye na ye si la maman moboye sans personnalité ozo banga yo mto yaka poto yo mto balakisa biso soko bali mobala mundibu yo mto zala ndako ya kitoko ozo banga bana basi wana o bamona na te na ba réseaux sociaux ba bomba na bomba ozo banga bango yo yawa si la bisalo na poto na mona ta ba capture d'écran ata ba snap osali na bana basi yango omona bango za mukolo komona bango kokamwa bamsou ba boite bamsou ba bourreau bamsou soki ba ndenge ni on reçoit choc boniko o banda kuna bango mona banda kuna bango bisoka ba appartement mike o e yo se bisalo leki bango siko zo bangela bango ni bango bete ba sala pona yo ko masila ngana comprendre te poni o mi kotisa na réseaux sociaux boy o mi pesa o koma baba kuku balo bakende gauche ok gauche baba kuku balo bito lingi suto mon étoile te o longolier ça c'est bête oza bête zala na personnalité sinon te robebisa musala disait aux alebele to yoka so kombo na hôtel pone za bango te mtu biso to yeba yo to mona na télévision bango te mtu basala yo zala sila alors pourquoi ko mi comité non bato ebele kutu baninga kotalote soko bimisa kini ni étoile wana onga ko monde nge peso ba view onga ko besa bombe mona mukili biso yo so tout onga to ketala toi la jouer kuna jouer ndenge nini to onga to tchade ba commentaire na to mone pas si la penza jouer makasi la kisi nyoso te pas belle vie jouer ka penza bongo te pas belle vie jouer ka to onga to tchade ba commentaire sur le théâtre et non ba commentaire que pour ni jouer pas si là. Et toi, Vincent, un homme, songi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es venu Koloba? Tu as gagné quoi? Au vent ça, moi, na dika, ya nani, ya ndekona owana, ceux qui dit Kambala, ceux nani, afinga belle vie. Toi, tu crois que Ezaki bien? Ezaki qui est au côté? Toujours, on y a kofinga, bandekona, yo, Vincent, tu le respectes pas. Pour na yo, comment Vincent? Vincent pe azana un jour ba ochena serkei na ye. Vous comprenez? Botika motema mabe. Ndeko nanga soko place au salaka na chite nanga o tchaka baninga mal à l'aise na musala pa balongo na bango tika. Bible elobi muto alia na mutoki na ye. Alors soko yozo bebisa mutoki ya muninga aliate péché
koleka mutabomi mutu. Mutabomi mutu mutakufi na ya keye. Mais yozo boma ya petit fait. Azo lela, azo liate. Keba. Soko za mutu a cessé. Ba commentaire er nyoso tout. Eh boye. Boya pe kufinga ngaya. Keba. Ngato fingi ngaya. Nautika kama mala danoise. Voilà, bande konangai, vraiment, étoile, courage à toi. Kobanga te. Ezangonga na yonde ezonginga. Bande kopona au passé na étape ya likolo supérieur. Mutu aleka na tourbillon. Mutu aleka na désert. Yangonde ndeko na biso aleki pona lobby amata. Bobandi kozwada ba photo ya ba mibali mobo ya yete bobandi ko bimisa. Toujours ba mensonge. Yeleo bota aleki bino bato bosale be mission. Aleki bona kitoko. Mame étoile. Akoli aleki aza 50 aleki 50 metala. Aleki bino. Bino kwa bokola ate. Botala bien. Aleki mama bino. Aleki mama bino sila. Aleki mama bino belle vie. Boyoki azaki toko. Aleki na mama la bino belle vie. Aleki na mama sila. Aleki na Gabriel. Oya koma mi pende mama boko ezo kweya. Aleki. Total ba passé te total présent. Gabriel a lelo. Au télé matin mama étoile. Voilà. Abon attendez sali. Live together toujours. Oluka mobali oluka mwasi yaya yaka. Tous un site de rencontres bilonyo soboye biango ko douter te to comme na été aux mobile no moko bien et ça là très bien. Vraiment venez nombreuses. Boya aussi cette inscription à Live Together. Live Together site de rencontres na téléphone 0044 74 38 03 16 23. Aussi maman la danoise pour cette inscription. Boti kalamalam abon attendez salut natiki bino biso to aka na mwa na congé kana kacha bela et les kanango tokos. Bye bisous à tout le monde. Love.